Ma fille Soraya, écoute, dans la vie, tout peut arriver sauf rien. C'est-à-dire, si son nom est cité et que tu es invité dans ce procès, prie ton Dieu. Non, JB Azam Takandat. JB, d'abord, on a passé na JB Mpiana. Mon ami, mon frère, Yakala Kala Tilelo. Netinga, je parle de moi. Nayebi Kanda n'était pas na mon angouti. La situation qui est dans la vie de mon frère JB et de maman Amida, entre guillemets, messieurs Kamere, nous étant des enfants de Dieu de partout où nous sommes au Bolandanga, nous devons tirer une leçon. Monsieur Vital Kamere et ses avocats étaient très mécontents. Yakumona babengisa moi sinaye Amida, babengisa moi nanaye Soraya. Pourquoi? Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé. Misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mauvais corps. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Beaucoup de bandeko tout bakozo occasion pour landa émission na biso na Congo France. Merci na Mesedili di Pumba wa pesa biso chance ya espace auto les kaka. Merci les sousou na maman Chantal Alphonsine o la sponsor ya émission yo na bate belé balingaka tangu muna alobaka tangu muna sala ka émission na bate belé ba partageaka bate belé ba sololaka lelo to kosola na pasteur Chibin boye mikolo tozo mesana ko partager na ye tozo meka ko sala na émission oyo eza suivi oyo ezo landama. Boyebi nga na kota na passer to simbara to meka ko betane masolo ebele procès auto mona ki lobby ya Vital Kamere auto to sola mingi na passer Chibin ya mwana ya papa chéri camarade na ye ndeko na ye cousin na ye to ko meka ko sola ngo awa par rapport ya dossier ne babengisi Soraya Piana o babengisi na procès ko ya babengisi pe na mama Amida, tout sur l'angona, pasteur Chibin, tous années, pasteur Chibin, bonjour. Bonjour, artiste Mouna. Bonne santé. Ça va. C'est que la zana va dire na yo ningozolo ba yo moko ba lo je ngozo ngela. Ebele. Ce qui me fait du bien, il y a beaucoup des amis de très longue date de Bungana. On est séparés par du voyage, mais par tes émissions, ba moni ba bengi en tout cas. Et puis bato mosusu na yebi pe bangote ba osana ngai ba connaissance. En tout cas sincèrement devant mon Dieu Jésus-Christ que je sers, et ça na ba ebele oyo bazali ko encourager pe ko soutenir ba idée nanga et bazub sangano na garder kaka style wana quoi. Donc déjà il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok, Francky, maman Nadine Francky. Et puis, ce qui m'a beaucoup étonné, moi, na bangomoko ya muke, abetaka drum kombone King Kerok, lui aussi m'a beaucoup soutenu. Et il y a une dame, là, nazobenge la mienne. Pourquoi?
Lobino, en tout cas, na landa kiyo, opesi nga na posa ya continuer kosalela nzambe pe ya kokoma mwana nzambe. Il y a monsieur Fataki na France, il m'a appelé Jacques Fataki, que Dieu te bénisse. Il y a aussi un homme qui m'a appelé na Canada. La dame que je dis la mienne, c'est Maman Pamela Lydie Mbombo Moussassa. Abi Kombo Batunion Sobaebi Enango, c'est Barbie la Grande. Albi Ozoloba bien, Ozosala bien. En tout cas, je suis vraiment flatté. Naba encouragement Nabino. Et je vous dis d'avance, Nzambe Apambola Bino. Na moi nanga moko pe azana potu église. Narlette Bimona avec son mari Pacheli Lacroix à Londres. Il y a Soukande, je n'imaginais même pas. Amin Moulata, na famille Moulabi, en tout cas pas ça tout l'andio. Ceux qui basa l'union soit nzambe ba comprendre nengo zoloba, nabi que lobi na mboka oyo. Donc loba non tu ça basa nzambe non so ba comprendre. Ceux qui ba comprendre parce que ezana ba msusu bana ba msusu bazaki na erreur, ba msusu ba yeba ki ba bia Makamba lobi Bible et lobi bongo pezalaka bongo. Donc vraiment par tes émissions n'a retrouvé Batu Ebele pe Batu Ebele ba découvrir nga. Batu Ebele ba découvrir yo pasteur poto banano lelo na ngo pesa na no verset moko ya Bible po to fungula émission na biso po émission o ezala bonzambe ta on a un pasteur faut fungula biso. Je prends un texte biblique. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Ezara ande vitesse ya science zokende. Après m'ten. Donc il soka bimina ko bambaye au nom de Jésus-Christ. Ça Bible. Te wana na bien te. Et pratiquement la Bible ezate. Eza pratiquement la Bible ezate au moni au sa délivrance aux Bible bambi non ezate. Hein? Na makambo etali délivrance Bible et lobina biso to bamba Bible te. Le système opé arabien. Ndenge batina kati ya nini eza mabete parce que eza évolution ya monde na kati ya téléphone to mona ba application za rebelle ezoya ba photo mususu ya mabe ezoya makamwe bele mabe mais mon sous Bible vendu. Non, la Bible dans le téléphone ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais, ezaka évolution ya science. Mais c'est que moi j'encourage les fidèles. Ce n'est pas quand tu viens à l'église. Oui, la Bible à téléphone. Pendant que Zolanda Boye, Bako ça l'appelle. Malamoko, on se perdre. T'es à ma bêtise. Je n'ai pas expliqué, artiste, dans le Bible. La Bible dans le téléphone, ça nous amène beaucoup de dérapages. N'a pas exemple. Si vous avez un autre, on a un attend à verser. Babengi. Merci. So babengi. Tout quatre. Mais le coup, la science évolue. Verset 12, Matthieu 24. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour des plus grands nombres se refroidira. Nalingi na lobanini par là, j'ai toujours scindé en deux mots la vie chrétienne. La vie chrétienne est vendue na bolingona pardon. Si tu prétends dire que tu es enfant de Dieu ou homme de Dieu, excuse, et que ces deux mots n'est pas pratique ou praticable na katinayo, sache que tu n'es pas un chrétien. Les actes que tu poses, les propos que tu dis à l'égard des humains ou à tes semblables, si cela n'est pas connoté par l'amour et le pardon, ça dit christianisme est foutu. Parce que dans le monde satanique,
eloko oyo ezanga bango eza kaka amour wana otuna ata na yo moko artiste Mouna tozui journaliste Jeffrey et d'autres. Si tu me suis, tu vas vite comprendre que sans l'amour, le Christ même l'a dit, si quelqu'un n'a pas l'amour, ne verra pas Dieu. Donc, par rapport à ce texte, le Seigneur nous a révélé quelque chose de très grand. Parmi les choses ou les signes, oekolata batu oyo ya suka ya mokili, eza que bolingo ya batu ebele ekokita. Les effets ya bolingo ya batu ebele ekokita eza nini? Okomona mutu akomi kofinga, moni mutu akomi komabe ya ndeko na ye, omoni mutu na tango apasi, moninga na pasi, au lieu na assister, au lieu na visiter, au lieu na consoler, moninga na tango apasi, moni mutu abandi lisusu kosekaye. Merci Pasteur Chibet. Côté ce qu'on émission, tu fongoles l'émission, c'est un raboué, le cas de Moussa Lanzambi, faut tout fongoler la liboso na Bible. Tu fongoles na Bible, tu vas comprendre que Aza Pasteur, faut tout qu'il y ait un rendez-vous. Ça t'es gâteau émission, tu bandis la émission, vaguement, ça la mabe. Pasteur Chibet, lelo, tu as dit nos procès. Maman to soula qui nous que master JB, t'as que collègue JB, t'as que ndeko JB. Tant on l'a dit procès, tout le monde papa Vital Kamer est très fâché par rapport à Robin ça. Moi on a JB piano. Et ça Léon. Malheureusement, personnellement, nalanda qui procès tina soukate. Heureusement, naba intervention ou compréhension to banalise ya batu. Au balandaki, nalandi na Top Congo hier le soir, Monsieur Vital Kamer et ses avocats étaient très mécontents. Yakomona babengisa moi sinaye Amida, babengisa moi nanaye Soraya. Pourquoi? C'est moi, Monsieur Vital Kamer, que vous avez accusé et arrêté provisoirement. Alors, pourquoi à l'état où se trouve ma femme et ma fille, en réalité, qu'est-ce que notre loi a prévu? C'est la personne, Oyo, Asali Mabe, to moi si to ba relation. Ce que nous connaissons, l'infraction est individuelle. Individuel de boïté, mais par rapport, il y a des dossiers déjà barotanga combo et cité au batanga qui déjà tout le monde qui ndeko mundele na bisona nani German atanga qui combo ya ndaku moko esimba miza na maboko ya ndeko Soraya mwana JB mpiana. Ndaku wana soki ye kombo nani mundele German Jamal. Si Jamal peut prouver ça à l'Aksango, il doit seulement amener le pièce. Au moni artiste Mouna, il faut toyeba. Makambu oyo et comme dans un niveau ya l'État. Et na niveau ya l'État, il faut procès et que ndenge et sengeli selon mobe kwamboka. So procès ngezo kende zo monezo kende mabeto zo ke malam. Non, jusque là nazali na jugement te à porter. Il faut procès n'a pas so information moko. Ce qui lui kambe comme à niveau à l'État, je te dis la vérité, makambu nyonso oyo est convaincu kamutu ezaka ba preuve ba pièce ya ba preuve. Ce que ba bi que note artiste Mouna asimbaki micro, alati chemise à pembe, vidéo yango photo yango okimango te. Mais ce qui est exaté. Donc, cela veut dire la personne est quitte. Ce qui est exaté, ce qu'on a parmi les badotanga M. Baotanga, moi, camarade no JB Mpiana, c'est qu'il y a 4 samakamopé. Mais non, moi, ils ont 4 na comme. Non. Na loba qui a une émission, tout ça, je le répète. Notre loi a prévu quoi? Est-ce que moi,
po tolobaki onga na tobaki suka ba obengisi mais to monde suka ba bengisi ete te nanu ba bengisi officiellement te ba bengisi bango nanu peut pas confirmer on te pourquoi parce que monsieur Kamer n'a pas voulu et puis ses avocats n'ont pas voulu, c'est-à-dire total c'est pour le 3 non babi 6 le 3 juin total mais ce que moi je sais je ne veux pas trop parler de monsieur Kamer parce que Yemoko Bonaye Biété. Mais je veux un peu parler de la maman de qui Soraya, dans le sens que Yende Moutou Abalaki, papa Nabiso ou monsieur Kamere, Dirkab. Sikoyo, Soraya Zamwana. Moi, Nasoki papa naye a PC, tala omona kondima ya bana. Na habité sur Robota, na habité. Alors moi na muke, je prends un exemple lokola, moi na lokola, moi na ya pasteur Bouboul. Moi na biso Ofra. A koki kozwa audace, papa Bouboul. Tu vas m'acheter l'avion, hein? Tu comprends? Maintenant sous papa Bouboul yemo ko tambola makolo. Mais Ofra par sa foi, papa consomme l'avion. Pas Boul pas Boumi boy pas sombi avion mo ramener à jouer à Elimwana. Alors, ce n'est qu'un droit par rapport à la réalité actuelle. Moi, na lokola Soraya, aza mwana. Si papa Nabiso, monsieur Vital Kamere, lui avait donné 1 million, 10 millions, 3 millions, ou lui avait acheté une parcelle, est-ce que moi, Nazan attend que nous na papa, Lupangu mnene boye, vilango na bana 8 piscines. Non, l'enfant n'a pas ce droit à retourner papa Makambouana. Il va seulement dire à son papa, papa merci pour le cadeau que tu m'as fait. Mais aux master moko ya JB Mpiana est-ce que na ndenge yo mo yebi am sosula na kamara no sora pas comment ko sala na gouvernement to comment ko sala pe na bureau ya Vital Kamere. Ça je ne sais pas. Sincèrement, JB c'est mon ami, c'est mon frère. Mais la vie ou le fonction de ses enfants, il est mon ami, il est mon frère. Mais la vie privée ou vie professionnelle, il y a bananaye. Attends, moi j'ai passé et je passe de temps avec JB. Une fois, il me présente, je n'ai pas le temps de savoir où chercher. Non, non, non. Mais est-ce que bana bazape bilé? Papa Vital Kamere azana bana naye bana bazé bilé. Pourquoi ka kombo o ezaka ka bakangami kaka kombo ka ya sora? Une bonne question. Monsieur Vital Kamere a ses enfants. Amida a ses enfants. Wata mwana mo kombo ezotanga mate mais kombo ezotanga maka kombo ya mwana. Nakoye biswe lokomoko. Ça, c'est une sagesse. Oyo, batu ba comprendre. Omoni artiste muna, soki okutani na mwasi moko azana bana. Olingi. Olingi makasi, olingo perdre. Tu vas commencer à faire beaucoup de cadeaux na bana. Bana wano kutie na mwasi wana. Bako banda pe ko influencer madame non en tout cas papa est gentil papa Mouna est gentil pas problème payer karabana suko zela non yé moko déjà yé azana bana na yé mais suko akuti mwasi na bana il fait beaucoup de cadeaux na bana o akuti mwasi suko eza choix na yé c'est parce que azana besoin maman Amida a pc motema à 1000%. Mais voilà, aujourd'hui, tu as bien posé la question. Olobi azana bana. Batangi bana était botanka owana. Alors, tant botanga moana owana. Parce que moi, m'empreinte ezali. Ngana koza na bana nanga baza 4 ou 5. Mais moi, na mususa koza la wana, azana nengene ya kozala. Peut-être parce qu'elle était trop attachée à sa maman. Et ça dit que papa amonaka yende aza trop attaché na bana nyonso na sale ba cadeau ko leka bana nyonso ça ezali kambu ya choix individuel ya mutu désir ya mutu. J'ai beaucoup aimé cette question. Donc si le nom de Soraya est cité na procès parce que par rapport à l'investigation basali
bamoni que non, bah compte mususu c'est qu'il de koto. Donc, il n'y a pas une raison que moi je peux expliquer pourquoi il a fait ça. Est-ce que bako tsepe le lope so baki osamba kwei boy ba tsepe? Non, 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 non. Akoki zela zamwana. Toke na logique. Est-ce qu'il y a un papier qui montre que notre moine a sengaki papa mbongwana? Non. Est-ce qu'il y a une demande écrite? Yokamuna. Moni makamuso comme na niveau ya parquet, tu y a ba procès, y a ba instance à likolo et loko ezalaka makasi ezalaka ba preuve. Si il y a de preuves, attends, ngana fandi boy. Papa Bino, ma fille. La première procès batangi kombono, deuxième batangi. Toujours la troisième, c'est que après peu cause à la paix est réel. Tolanda procès. Le 3 c'est pas loin. Ce qui va preuve est réel. Sur ce dossier, dans ma connaissance nazanango, je sais que là où se trouve mon ami, mon frère Jibem Piana, quels que soient les défauts et erreurs Yassoaya, quel que soit peut-être Ayoka qui toli ou pas, mon imouana soit sakoli, asa libre et ça la choix. Moi je peux parler de mes propres enfants. J'ai un fils, Yannick Isako Chibango. Pour l'instant, en académie des beaux-arts, à la 3e graduée. Mais moi, nana azaka trop attaché na maman et manasa na Bruxelles. Tu vois, j'ai ma fille encore, Zia Ndaya Chibango. Elle est trop attachée na maman na yi. Ndako eza baebi ndako eza bano na botaki avant nazana maman Nicole. Sikoyo ndako eza makambo nyonso ezali. Na lobi na lembi bazaka baza attaché sikona sani. Na kufa te na tiki bana wana bazana maman na bango. Qu'est-ce que moi je veux dire? Est-ce que ezaba maman na bango batu bazali ko influence? Kisko jibe pe na minute so to loba nyazoka passe na mutema to zo sale soni. Te sonité. Azoka passe. Na yebi que au monu hein, ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde et aux femmes et aux hommes. Si la Bible n'encourage pas les divorces, voici les conséquences. Zomo na ba conséquences. Ezana bana mususu aolandane lokolo akotaba mana bango. Mais pendant que lokolo alandi et pas na yo papa ezate et pas na bino pesate. Mais oko changer makilate. Qu'est-ce qu'on va dire à la fin? Les conséquences enseignent mieux que les conseils. Natiki na lobi yake pa na ngai oboyi. Zala na ngai oboyi. Tikala na ngai oboyi. Na âge wana tobe tete. Est-ce que akolo bape ke moi na nga ko yo samba te moi na nga pe mamwana te Jibem Piana. Bon yaza magistrat. Ye Jibem Piana ba ke moi na nga ko no samba te. Papa moi na akolo bape makamwana talié te mamwana nga mamwana te boluka mutu wa bande makambo. Non. Na niveau to komi makambo eza na niveau ya wenge BCBGT. Bana wenge pe batelema te. Botema na loi. Donc il n'a pas ce droit. Musuba lobaki déjà na maga bat musuba ndo ba biso bana wenge to telema o mwana bato nani ba ko telema to zalana to sala boy. Bana wenge baleki bandimi aseka nebele. Bana wenge baleki ba passer nebele. La loi reste la loi, l'état za l'état. Bana wenge bako lubango peut-être pour nous ça la plaisir na JB. Or JB ndenga za na yepe aza régi na loi ya mboka. Comme on a parlé de sa fille. Si la fille est invitée, il n'a qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Que moi nanga okendete puis akepete. Non. Nana tie moi na erreur. Erreur ça pèse trop. Nana tie moi na conduire moi na mabi. Nani akoti a conduite. Nani akoti moi na makambo. C'est Amida. C'est Amida comment? Parce que Amida bakabwana ki na jibe akeko bala monsieur Kamere. Alors bana basali jugement na bango bakei kuna omona kata makambo nyonso na bana na biso na bana basi bana mboka tona mokili na bana ya basi o biso to obota nous tous na yo papa mon artiste na ba cameraman na biso na balandi nyonso o ngai pasteur o ngai évangéliste o ngai du ciel nazo yebisa yo
la situation qui est dans la vie de mon frère JB et de maman Amida, entre guillemets, messieurs Kamere, nous étant des enfants de Dieu de partout où nous sommes au Bolandanga, nous devons tirer une leçon. À part les commentaires et analyses historiques au Sala, tout tirer les leçons par rapport à divorce. Divorce aux Zomona. On a lancé déjà un message. Au Landanga, on a divorcé. Au Landanga, on a matata. Au Landanga, on a procès divorce. Comment na makambo nyonso, il n'y a pas un homme idéal et il n'y a pas une femme idéale. Dans un vie de couple, les problèmes ne manquent pas. Et tout ce qui est comme problème, mets dans ta tête que solution dans Zakaka. Surtout s'il y a des enfants. Entre guillemets, c'était pas. Surtout s'il y a des enfants, il faut toujours avoir le temps. Yakovanda Kosola. Étant de chrétien, je viens de résumer la vie chrétienne dans deux mots. Il y a l'amour et il y a le pardon. Ce mabezali, tout se pardonner réciproquement. Dans le souci que banawana lobinango babebate. Non seulement un problème comme les soraya, tout le monde a divorce ou problème, il y a papa et maman, les enfants se retrouvent à la rue. Divorce, il y a papa et maman, les enfants se retrouvent à Zukindoki. Et se retrouver comme un bon ebele. Se retrouver comme un bon ebele, il y a un procès. La Bible dit malamu lipa ya kukauka, mena kimia. Lipa kukauka na kimia procès. Oyebi procès ande zagana ezaka, oyebi te so kozonga nda oto te. Parce que tant pas mukuna kendai kuna. Trop sûr que ozonga azongete. Et le kotokoki koloba. Soki bakei kuna. Bato babengisi bango. Oh bango basa na roi preuve. Yebanité. Donc nous ne pouvons jamais dire que bango karami balé maman na mwana. Ezateke zake mwana batiata na mutu moko ya msu ya famille to mama et na mutu moko ya libanda mais kaka mama na mwana. Soki eye mama Amida na mwana na ye Soraya, c'est parce que dans une famille na kobo tabana 20 ba préférence ezala. Mais c'est ce que je dis, place na bandit. Quand je dis ba préférence ezalaka, Bible l'axibiswango Jacob abotaki bana 12, Nadina 13, mais il aimait plus Joseph. Peut-être, na libote à maman Amida, alingaka mingi Soraya. Peut-être, je ne confirme pas. Peut-être. Alors, comme dans la famille, il y a des préférences. Ceux qui osent, prophète Nathan, Nabana nomi balobota. Moi, nini olingaka kol. Soto tcheko leke maneti mabe. Mais, il y a toujours des préférences qui peuvent dépasser l'autre. Netinga. Na loba kango mutunyo soye binga na bana na nga na zalaka na bango. Moi na o na santaka chibe na kati na ye. C'est la chouana befatu chibango. Vous voyez? Mais na zana bana ngo baza 6, 3 garçons, 3 filles. Ce n'est pas que na lingi bango nyo sauté. Na lingaka ya Vali, na lingaka ya Nick, na lingaka Debralin, na lingaka Zia, na lingaka La Chouana, na lingaka Franck. Na zana bana 6. Mais l'enfant on a santaka qui chibe na katinaye par rapport ya amour na partage, c'est la Chouana befatu chibangu. Je ne peux pas retenir ba oeza ba préférence nanga. Parce que, exemple mouké, n'a pas si 10 000 francs dans la Chouana. Mais je vois que la Chouana partage. N'a pas tout. N'a pas si 10 000 francs dans des balins sur tous les 10 000 francs dans la poche. Arabe na batem. Nathalie Skonga, nga mo na mutabatu belé puis na partagaka. Peut-être pour te garder pensée, il y a émission. Je ne sais pas si n'a part il y a Amida, c'est Soraya qui est sa fille chérie.
Merci Pasteur Chibet, tokomoko mwa biso na suka Pasteur Chibet. Lelo so za elo mo kota la caméra. Msoko lo bana mwana na yo. Camarade mwana na yo par rapport ya proso par rapport à makambo et ko consoler pour ça déjà mukulu. Artiste Mouna. Alors, on a posé ma question bien. On doit prier trop. Toujours qu'il est bien. Alors, par rapport à ma fille, je fixe mes regards sur la caméra. Ma fille Soraya, écoute, dans la vie, tout peut arriver sauf rien. C'est-à-dire, si son nom est cité et que tu es invité dans ce procès, prie ton Dieu. Le Dieu que moi, l'ami de ton père de très longue date, Jibem Piana, parle avec ton Dieu. Dieu a beaucoup de façons, Oyo, à Bendaka Batubaya et Panaï. Parle avec ton Dieu. Si réellement, si, dans tout ce qui est arrivé, dans tout ce que Papa Kamere t'avait donné, dans tout ce que Papa Kamere t'avait fait comme cadeau, s'il y a de preuves, tu vas amener ça. Si c'était peut-être à ton insu, ne cache rien. Tu vas dire non, moi je reconnais ça, 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 ça. Et à la fin de toute chose, si réellement si tu es innocente, la main de Dieu qui soutient les innocents sera sur toi. Et Nzambe ya Lola, par rapport à ma prière, ngai papa na yo, muninga ya papa na yo Jibem Piana, nazo bonde lake, soko Nzambe ya Lola ayebi ke ozali innocente, a justifié innocente na yo. La peur ou la honte, et me marabatu na makamala mote. Mais le sang-froid et le courage, et Tindaka Mutu a avancé. Toute réalité dans ta vie, quelle que soit grandeur nango, hauteur na yango, largeur na yango, si ça se présente na vie na yo, il faut qu'on affronte yango de la même manière. David a bangaki Goliath te, malgré taille na ye, affronta qui est. Et comme cause oye akene ko affronter les Goliath, ezalai cause moko pona intérêt à Nzambe, Nzambe alongisa qui est. Garde bien ces petits conseils, cette exhortation. Ezala kaka pona yote ma fille Soraya, mais ezala pona batunyo sobaola nanga de partout, na ba problème oyo bazanango. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu t'assiste. Si on confirme que tu partes ma fille, la main de Dieu va t'accompagner, n'aie pas peur. Par rapport à JB, Azaramtakanda, tout le monde, non, JB Azamtakanda. JB, d'abord, on a passé na JB Mpiana. Mon ami, mon frère, Yakala Kala Tilelo. Netinga, je parle de moi. Nayebi Kanda n'était pas na mon angouti. Qu'elle soit par rapport à ma cambo, par rapport au tel masse, même sur tel est temps Robin a été par rapport au consolé, par rapport à master moral né, à côté ça peut avocat, à côté de la paix ma cambo. JB a cru que tu as avocat. Soit Zoyo Kanga place Azali, c'est problème et que Nangambu il y a Amida, na engagement na ye, na banzela na ye o yazwaki. Soki ekoti mwana oyo azali makila na biso ya baluba ya JB Mpiana, ata na miso ya bato bomoni ekimia, mais sache que dans son cœur il a un mal. Alors parmi mes principes, je n'ai pas voulu pour l'instant l'appeler. Soki be mission nyonso to sali batuninga ba question sur Soraya, so ayokango yem to benga ayebi nga ka pasteur. Nde asana ebike camarade nanga oyo azaka pasteur. Alors moi je peux pas l'appeler. Pourquoi on il faut na bengai? Il y a lundi to ba beteli ayoki, ça nous fait tous mal. Si je n'étais pas ami de JB Mpiana, na réponse na question peut c'était makam o etali Soraya.
Merci Pasteur Chibin, Tokobi Nasuka, Pasteur Chibin. Par rapport à la réaction, il y a Vital Kamere, Yemo Lobindo, Mona qui a réagi, il y a Silika qui tombe à Tanga qui combo place, on a attaqué vos papas, tout le monde qui. Ah! Tu es bien. Un bon homme protège sa femme et ses enfants. Merci. Peut-être ce qu'on conseille pas Vital Kamere. Et là, on a repéré sa conseil et pas à papa Nabiso, mais ce Vital Kamere, gardez qu'à l'inouana. Likambu ba accuser les yo. Est à la vraie, est à la faux. Un bon papa est responsable, protège sa femme et ses enfants. Aucun papa peut livrer sa femme et ses enfants. Donc, gardez l'inouana. S'il faut que tu payes les prix seul. Pas il faut payer les prix avec la femme et les enfants. Donc, conseil na ko peso, nebiso ba jeune trubaka, dina makaka wana, ba voka na yo, ba luka lisusu ba article ba nini ba mibeko pona ebate la mwasi na yo na banana yo. Voilà. Merci. Tokomi Nasuka, un mot au copé ça na bana nzambe na ba dédicace na yo na numéro à contact pour toi. Un mot na copé ça na bana nzambe, je commence par mes dédicaces. J'ai béni mon grand frère, le pasteur Calais. Et je bénis mon frère, le pasteur Romain. Na musala makasi bosa na famille. Nzamba mona bango pe nzambe azana bango. Wana baza bande konanga ya makila donc bo mama na bo mama. Donc nako raté bango te na basi na bango na bana na bango. Et je bénis encore mon grand frère na Londres de Paul Bokoko Kekele, Nzamba Pambolayo. Je bénis la mienne. Wana sa partenaire nangai. Lydie Pamela Mbombo Moussassa. Nzambe apesuka ebele osalaka oto osala salawana. Et à la fin, l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok Frankie, Maman Nadine Frankie, King Kerok, Place Boza Nzamba Zanabino, Maman Narlette Bimouna, Na Pacheli Lacroix, couple merveilleux Makamama Lamu. Alors, pour les enfants de Dieu, au Moni, nous avons un problème. Bananzambe, nous sommes basali, nous sommes Nzambe. Pona Bananzambe, si un homme de Dieu qui prétend dire homme de Dieu, oyo azana papate ou bandimi, bazala mibale, ti na 10 milliards de bandimi. Mais ce qui a papa na yo to mutumoko sepela Olandaka, au Moni na be mission, aza kolobama be. Pona pasteur évêque Mukuna. Aza kolobama be. Pona mbiye bakenda et consort. À conclusion, aza kolobama be. Pona monko ya basali ya Nzambe. Yeba ke mutuana aza musali ya Nzambe te. Soko landaka ye, tika kolanda ye. Soki bozalaka na ye, Pierre conseil. Lakise na Bible que to monaki Yesu Masiya. Moi si adultère ba ye na pite pe bikobo ya kotonda, mais tangu Yesu amoni moi si oyo na batu ba yaki ko accuser ye ayebisi bango oyo ayebi que nanu asala lisumute abambeli banga. Alors cet homme de Dieu qui s'accroche na mabe ya musali mususu ya Nzambe. Yo tuna une question. Yo sikoyo nano sala mabete soki asi asala mabeto asala kamabe mususu oyebanite, c'est-à-dire il n'a pas le droit ya kotangela muninga na susu mabe. Et vous les hommes de Dieu qui parlent mal des hommes de Dieu, convertissez-vous. Ce que vous faites, ce n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Pasteur Chibin, merci Mandéroulan Sobalandibiso, merci na mon boss monsieur Didi Dipumba au télévision na musika, merci na batu tout oyo balinga kamuna l'artiste Mamé Milinze Mamotema tous pepela mbetolo, Christian Toulou Mukendi Bogar na loketu, oazaka monteur na biso apesa ba image nyonso bomonaka. Merci na bandeko tout oyo ba s'abonner na chaîne na biso bo s'abonner na Congo France, au monde le to so na biso akamingi to koti monde Zambie bien to simbi Bible to simbi boy mingi daki par rapport ya procès ya Vital Kamere par rapport ya ndenge babengisi Soraya nde babengisi mama
ami derrière tout solo li par rapport à pasteur Chibin to royal sous to solo la mamba social to solo la mamba ebele pour pasteur Chibin sauter na kati na ye ata na tout na kati to lobisi makambo eza ebele to solo nde boyebi monsieur zolandama bo partager bo landango ezo sala bien merci bandi ko so balandi biso ngana bino to kutani balasima Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com